Moutalobi n'est peut-être épais information zati. Mais autre yeba, autre tcha mouté, ce ken piano. Zoni stala sima, zongamu. Tant moi na mboka ba pa, yo peut cette information moi fiable été. Et qui to côté parce que tant où ba rozwa zulema, ba koti ici ba sale autopsie. Ba mona lo bomete yo lo bani. Donc faut te ba siko que non. Zulema a koufi mais bino boyo lo bi que non. Faire mtaleti non. Non. Donc faut te demander ce qu'on va penser na biso musika koloba ya koyeba que Zulema a koufi na nini. Problème nini. Ah, to lande a bolande. J'entends misine a enani onani seguin. A koufi te que c'est que n'a pas ça. Mais a zoni na cercueil. Mais surtout merde. Bo excusez biso vraiment. Tant bandeko baso ko koloba te jibe kala mingi te tikali Rio na jantamisi batika bilobela liwa e frappaka na bandaka bat na mapanga bat mais le là moment ya jibe bat musu ba oseka bat musu ba obeta maboko mais or ba yebi retour te nzambe ne mta jijaka il pas juste il ne mta zong sala biso justice malamu surtout ken piano ko loba boy na télévision muta répondre yo azati mais yebati bato prédire baliwa pona bomba pe ba père de famille bana basi na bango so tangu yo ko loba boy na matanga ngo peut-être ozana Kinshasa beti tout suka no ezande to suka no na poto ezande po kuta pe na bande kwa rio ba bote yo pe donc mais lo museza ki tanto lo ba to meken pe ko zongsa ko sala rétrospection to yeba eloko nini oyo ebomi ndeko na biso Zulema mais sikoyo ebembe evivara na comparaison te eza feti te so bino boloba te non balela seguin ndenge mo nde balelaki Zulema balela Zulema nde balela seguin mais so tozonga sega de sa mabele comment tu zoni c'est tout chato comparant balela Zulema ne balela iseg c'est-à-dire organisation matin mais so Ave Maria Ave Maria bon soki soki Zulema balela na martyr na libana martyr bolobani donc mutu na mutu ana chance na mutu na nyenge na ye au moins ah mutu akufa le kolo pepele mbongo mona na facilité batu ba parce que moi Zulema au moins il a faire ayaki matanga ya Seguin ndenge pa koya matanga Zulema soka za na Kinshasa OK parce que Zulema adam muto ba travailler trop na faire OK so yebi nzembo to benga nzembo regarde eza parti ya Zulema faut se comprendre donc on se bande ko boye bate Zulema azo mériter balela epe kitoko batika nde comparaison pour ba binsata infanté muto binsa mbongo za jibi. Okay. C'est ça. Voilà. Héritier Watanabe, artiste et musicien congolais, le 24 mai à Rosalanabé de Paris. La billetterie déjà les a ouvert. On a invité un petit message par rapport à concert et à mon ambo Héritier Watanabe. Je suis pour nous. Bon, Zulema sera koufi le lot et Zabouzo Banaemo. Pardon? Et Zabouzo Banaemo. Mettons yo. Bapekisa yo ba masanga OK bapekso agene yozo meloni mo zaka na docteur moka likolo mais oye bateke no ben convenir na biloko zo mela retour ezo ngelo ndi OK balobi Zulema voir même l'hôpital abima ne ko bima comme ko yoka ne bia ko simo sena suka na point abima te ko beta ne pimbo OK parce que ce qui mutu oyo aza ko réfléchir pour na vie na ye akosa mambo Zulema salita mais le la koti mabele et calamité andaka malili so ati la faute so ko gérati vie na yo bien so ko gérati vie na yo bien est-ce que vous avez un problème ou OK Zulema fa kota na ba problème pourquoi parce que yemoko azana tout à tout moment na ba système OK amabe hein ba système boye bibino mo boye bibilo ya melati keno na monate. Ah, ça va, mais sauf tout n'a pas tout. Est-ce que vous Zulema? C'est un peu ça.
Lelo marbebele zoya na BCBG bande rebelle ba osala analyse par rapport à l'Ivoire ya Zulema preuve Torozo a cinquième et Torozo exemplaire. Fidèle internaute, bonjour, bonsoir et dépendre dans RWAPI au Bolanda Bisso Awa en direct na concept Touch TV, votre chaîne d'actualité avec les vôtres. Alex Ngandou Mwana Moulouba, les Benjamin de la presse, Mwana Bamama, autrement dit, Mwana Nzambe, merci parce que vous êtes tellement ébélé. Vous êtes à la Bisso Awa, na héritier Iboula Ozali, invité dans l'homme de Beta Biloko, représentant valable. Yabayaka Awa na Kinshasa, d'être au sol. Ni l'actualité, il y a fait Régola, Jésus des nuances. Et puis l'actualité, Oeza na musique, na Bisso Yakomo. Un grand merci d'assistance à Gospel Kambala, Migra Malunzi, merci infiniment à Maman Fi, Maman Masolo, Yapakodas, Milandou. Président Jacques, les rassembleurs de tous les Congolais depuis Évry pour Couronne, Azota Labisso. Big dédicace à toi, Yaki Kake, c'est les barons. Mon vieux Michel Mia qui est à Paris. El Cornel Adussi du 28007, moi aussi à Tembe. Depuis Londres, Azota Labisso. Un grand merci, Ness, Levin Join Jolie. Nakata Londres, la maman chérie. À moi aussi, la prophétesse Paola. Azas Côté, enseignante, moment États-Unis, Namoni Bongo. Nathalie Ramazani, moi aussi, Nzambe mère double. La millionnaire Maman Namaela Onia depuis Colorado, Denver, sans oublier Jibiel Kadi, malheureux de salsa des fois para canadien. Oteme Louis Scott, Papa Nadjaden, Nenasnela Guillaume Nazabongona, héritier Iboula, l'homme de Beta Biloko, à qui je dis bonjour, héritier Iboula. Bonjour Alex, bonjour Nabandeko Bolanda Bisso Awa, na concept Touch. En tout cas, merci beaucoup aussi Nabandeko, Bazong c'est la Bisso ascenseur, à tout moment. Bazala pour nous partager, pour nous liker l'émission. En tout cas, merci infiniment. Et puis je dis merci na restaurant Bisso na Bisso 5 étoiles et pas Venanga Sims. Bazala ensemble na Eclipse Lomingo toujours drapeau de Lion honorable Papinzila. Merci à mon vieux Silvio Wechi, l'homme aux cheveux blancs, mon battu maman Wechi. La personne bambote. Janesite, chunga puto banga muchuri. Les gourous du temple et du temple. Merci à Yalobo Kombenga. Yana na peso bambote, na pesi mbote. Na François Kabunda depuis quelque part. Pourquoi pas Clem Blensing Motomoko bien Motomoko trop assuré. Et puis un grand merci à l'assistance. Na bandeko tout bako assister biso Miga Maloni Ngosti Kambala. Pourquoi pas Adina Million en tout cas. Et Miko Babenga Babila DG. Na pesi bambote. Donc merci aussi à Sandra Angata, maman na Petit Bon Junior, na Broly, 10 match. En tout cas, on a dit que la question aux alayos, la réponse aux alayos. La santé, normalement, on a déjà formé. Ouais, par la grâce de Dieu, ça va, ça évolue malgré Est, malgré, mais nous vivons quand même. Et nous avons la grâce à Bombabiso Roman, ça va. Voilà, vous bonne santé à faire Régola, Jet Set en général. Bon, les pâtes à faire Régola. Azan bébé. Ok, ouais, les 3 mars, ils ont un certain lundi. Et Nabandeko, tout barota la biso, l'artiste fait rigola. Ayeneko Sepelana, Aminaye, au Pabotama, bon, le 3 mars, président Gabon, en tout cas, et ça l'a dit bien, en tout cas, fait les gars vraiment qui et puis l'artiste fait rigola. Ces derniers temps, Azabongo Awa, na Kinshasa, pour la préparation, il y a concert Oeza Liboso. Donc l'artiste fait préparer ensemble na ba poulet na en tout cas à très bien. Code 16. Disque à musicien. Évolution dans les années. Pas ces alina nous to ba calé déjà mettez l'absolu sur le code 16. Mais code 16 nezana ba tout déjà ba sombi da banzembo là-bas. Très bien. Dans la minute ça va misa ba ça la sater misa na bango. La minute on a extrait extrait. Il y a Mati de Gomona qui sont album et dominante. Donc il y a Rolobationa, Missa Batir, travail, Mike, Oyo, Bazaro Sal en tout cas. Ezara importé ça que Bandeko, Toba Moura, bonne musique, Bazela. En tout cas, parce que dans la Naki Bandeko, on a vu sur actif du net, Balobelo Moko, Balobi, rivalité a fallu, n'a fait et Pessi et Loroté sur le plan musique. Ok. Et puis c'est le côté, Bakutanate, Basafontanate, mais soit aux zones, au talate, na rivalité, on a l'élo, au tali pas faire rigola, tout le monde a l'eau, misé, belé, babima, ba la carte. Soit aux huit,
bamise oyo bana na jet set bana basuccès na bango mwana tanga bakomba bato eza te po babimaka na rivalité wana mais ya koloba siko omoni code 16 eza lisusu confirmation ya bamise oyo bana kata jet set oyebake après avoir kosala bavocal na bango basala na lekeleke malgré bamosusu mpe balongwa mama ebele mais équipe oyo esika oyo eza oyo ewumeli déjà bapesi bango chance batia banzembo mwa certaines personnes oyo bakotia banzembo tokoyoka ma code 16 wana nayebi so Alex Ngannou code 16 oyo bato bazwa vraiment temps bapesa baartiste ya jet set temps bakozala vraiment décide baoseple en tout cas chaque artiste apesi le meilleur na ya ilusa yembi akosakana te abi bokobela mutu ya ilusa abi bokama boloba oka ya ilusa donc amemi bato na baoctave moko en tout cas bozalaka motema otita code 16 kala mingi te eza koya bobombaka nde bambongo na kisangala pourquoi parce que vi bandeko batravaille en tout cas baolakisaka différence ya bango na biso. Ok. Les 3 mars héritiers Iboula, ils allaient qui jour Oyo, mourir à la bonne musique, Gaulois, gladiateur, bazala qui prêt pour nous recevoir billet, il y a concert à ING Arena. Et du coup, tout le monde changement, pour nous report, pour nous vertir à billetterie. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce peut éclaircir l'issue? Parce que maintenant, maman, bandit non tout ça, il a bien pété. Photo est Owen Prod, a outillé lettre, ou est bongo maison. Il y a production, l'artiste fait la ING Arena. Il y avait un problème technique. Ok. Quand on a dit qu'il y a un problème technique, quand c'était un poto, que bilo on est bien. Mais arrange peut ça bien. Parce que na poto là on se doit bien, mais par on va dire que l'eau est bien. Peut-être pas bon ça maman va dire que problème technique na bango. Et bien, on peut s'habiller sur 48 heures. 48 heures, on peut se recoca, l'élo. Tout ça, c'est la boutou. Sur une hernie, information fiable pour la billetterie, il y a ING Arena. Ce qui va reporter, je dis bien, on a différentes émissions. On n'a pas changé la date du concert, on n'a pas annulé le concert de l'artiste fait rigolo à ING, mais plutôt, ni reporté, mais plutôt, on a reporté seulement la billetterie. Ok. Et ça, billetterie, ça va changer date, va pousser au concert, ça annulé. Non. Parce que inquiétude d'Abatou, et ça, il y a wana. Ah ouais. Inquiétude d'Abatou, ça, il y a tout, tu as soka déjà na U Arena. So, tout le soka les sous na ING. Parce qu'il y a un monde désolé, il fait ramener qu'il y a un carabo. Eh, na bien. Na liberté, aïma, Jésus de nuance, imitateur ya Jésus de Nazareth, yango bazoluka, babo manga pene kulusu, nenge mama marine kulusu alela ki. On a vu, hein? On a rappelé à Jésus. Nenge mama. Donc, pour le Rolobanini, aza imitateur ya Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Donc, on sait, il y a motili oyo parcours ya faire asala yango na facilité te. Asala yango na ba difficulté. Et puis yebisanga na vie ya lelo. So mamuto ko sala avec facilité. Yeba jour oza kwa mo liboso. Emso piquer Christ emso kufa. To emso poko bamana pe aussi lo asune loroti. OK. Parce que na vie auto vivra ça sacrifice pour vivre te. C'est pour ça que je te dis que non, faire à l'obasa imitateur à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vie à Jésus, na motilta na vivati, ma amène se lega na ba difficulté. Yango moni se faire à ça imitateur. Makambo faire pour si ma foi na ba kwak. OK. Saka na ba kwak te, au moins na te a été ka moi ja. Songa na ebisi yo tana mutu na yo. Je ba bimisa billetterie. Bato baosanti sous force. Okay. Ya feri na bagolo na ye. Ya to senga na bato bazala mutema ya kokita babebisa esprit te bayeba te avec l'artiste Ferregola tout est possible. Okay. Bazala calme d'ici là bakozwa ouverture ya billetterie au salama
et puis bato baokamwa ING Arena 15 000 places débordement 16 000 places donc tosengi na bandeko biso tosalaka mosala ntango Gaulois oza koloba na TV ntango Gaulois oza kobengaka na batelefone mpona koloba te billetterie nous aussi tokosenga na bino soki basali ouverture ya billetterie toyoka sango so toyoti sango parce que na rapport ya ouverture ya billetterie bagolo ebele balakisa bamécontentement na bango pourquoi makambo kaka fere est-ce que bambongo est-ce que fere akodeta ING yango main noire ekoti susu na kati te longola ide mama main noire tolobaki eloko monga alobaki na baémission na osala na bi awa totangi nkombo ya mutu te toza na posa mpe ya main noire te très bien soki Weranson atendaki kovisiter ING Arena ça n'engage pas des Gaulois. Ça n'engage que des Wengemen. S'il y a des Wengemen qui sont aussi des Gaulois, ça ne pose pas un problème. C'est là parce que concert Yawera n'a affaire et ça même datité. Na on ça fait na bato. Ba boto libiso datité. OK. Ba changer pe et l'autre côté. Ba tika ko céder na pression. Ce qui Wera a kene ko visiter ING Arena. Boye ba te faire na Wera ba na maison de production moko. OK. ON Prod. Très bien. Voilà. Ba on va betisa biso na festival. Ba betisa pe Wera na festival. Voilà. Donc bande ko bacha na mutu na bango. Baza maison de production, bazo sillonner za ba bimisi ba mbongo na bango. Eza business ba ça na retour bana posa ba ko tsambongo. To tika ko incriminer bato et puis to tika koloba mabe na kombo ya bureau ya Ferregola. OK. Bureau ya Ferregola n'a rien à voir avec la billetterie. OK. Billetterie eza makambo ya salle na producteur. Parce que l'artiste Ferregola a reçu déjà son paquet, a dû cacher na ye, a un problème de l'essentiel c'est là que non, laissez tes côtés. Donc c'est ça, on doit aussi na bandeko tout ba otala biso, boye bakate non, l'objectif o exact non, to réussir Paris na biso na katia ING Arena o eza précisément na Belgique. Donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup en attendant tozela ouverture à billetterie oyo ne bapesa biso 48 heures de Jésus pour kalelo to éviter ceux qui barotion na pourquoi bon tozela ka annonce wana mais to espérer kama malamu pour artiste Ferregola abeta ING Arena et vous allez bien drapeau ya Congo et vous allez toujours ko flotter les couleurs aux honneur toujours il y a musique na biso ya Congo là on dit il la visite ya Weranson na ING Arena des autres auto témoin likolo mais apparemment dérangé ba te belé tout à l'heure réaction ya trésor Congo auto bi kazali Gaulois ba réaction ba ndeko belé même na ba réseaux sociaux ba Gaulois belé ba sepelé na moto bon visite ya Wera et au déranger ba te prendre c'est pas parce que Ferregola a robeta neni eza sale fala auto beta wana oui abeta faire pas beta oui kasi so peut venir na biso de la forêt ko ya ko beta eza mabete ah ouais pour to yeba que non faire robeta le 7 juin date ya Wera eza nonti ah ouais so batu ba olenga poani ah ouais parce que mutema kotita problème eza nini batu ne bani bazongisa rantine ya feri na Wera très bien bato bele balinga te Ferregola na Wera basangana OK kaka ndenge Wera na fere bapesa na mbote na matanga seguin baza mal à l'aise Wera abwati Ferregola na plein concert na Grand Paris na Paris la Défense et na Arena Grand Paris écrit ba nuit écrit ba missionnette OK nana ina dewana sankara de kuta o baboti fali te po ani libona boy écrit ba problème mais siko na yo comprendre te ba warrior balingi bakotisa trouble et pas affaire pour ba communicateur a fait temps ba s'apprendre na Wera mais or biso to lo ba bien maramba Wera a visiter et tali biso na nini OK de Weranson sera a obeta ndo to wa hotel mais ko kende ko visiter tali biso te la salle na sima faire d'azo qui procession pour na jour na on se comprendre na sima salle wana tant Wera bimaki ba kota ite côté il fait ba disrespect na ba kasi ba kota ba bien bon pourquoi batu bakoma ko bundela to ba bundisa l'artiste Ferregola ba ko molobele mabe
Donc héritier boulot partagé même à vie na Odile Manzaka walobi keza ba proche ya ba artiste ne balingaka te ya ba artiste bazala na solidarité. Mais ceux qui sont proches à l'artiste, c'est que l'artiste peut m'amener ça le jeu battu. OK. Au jeu battu. Parce que proche à routine dans ma bille. Mais ça quoi na libulu yera mta oseka. OK. Mettre on a que luka bureau musu. Alors luka nani patron musu ça a no c'est sécurité. Au moment mais ça photo yé battu. L'artiste fait rigola azana droit ya olana maramwana. Très bien. C'est ça. Voilà, merci beaucoup Héritier Iboula, toujours avancé toujours dans l'émission d'Abisso Bouta qui pose à la matanga. Marc Aouz, Ozali, directeur artistique, il a fait Rebola, on a beaucoup fait la papa. Encore une fois, te présenter ma sincère condoléance dans la famille biologique. Il a été posé à la matanga à Marc Aouz. Les sons inotira qui t'ont moni artiste Aza, Koufeli papa, ma confrère Naé, pour consoler. Les sons inotira qui t'ont matanga. Mais il faut que papa la Marc Aouz a Koufa Kala. Avant Marc Aouz, il y a Côte d'Ivoire, c'est dans la matin. OK. Donc, il y a un bagage qui le travail m'appelle, il y a Oussa Moussa. OK. Mais si quoi, et puis, il y a un procès à Batbaï. Pourquoi? Un matin. Oh, bon, il y a un matin, tu as un collègue. Bah, Missa Jet Set, bah, ça y est, toi. Ouais, bah, ça y est, il y a une belle. Au même on a des à Bangout. OK. Directeur artistique a prouvé le photo et autre présence. Donc c'est un peu ça. Mandoroba tira au lobaga que non. Nani Marc Aouz. Bato tira quoi que ça prend plutôt nani. Obayi nani. Na une question ni bunganga. Nani c'est. Tala lo nani na lo bezo bunganga Il est Manzaka. Théodile Manzaka te. Outa ko ba collègue plutôt ba collègue. Na habité ba collègue ozolo ba collègue à Jet Set to ba collègue. En dehors ya Jet Set sur orchestre msus pays ko visiter. Te zana posa na bango. Bon peut-être ba ndemsu ba wo ya na inde toi. Mais place exposition ko salamati to zalaka presque ba musicien ya faire rigola et puis na ba master Marc Aouz na famille. OK. Donc c'est ça. So c'est là que na koufeli bato mosongolo pakala baya ba royate. Babi ke biso na bango simbarati. OK. Non c'est ça, c'est simple. Et le ranking na musique Héritier Boulot tu on a place. Ranking. On a un moment on a sous polémique on dirait comment pendant des rankings. Te so to lobi te ranking to so to on a place nini. Eza na place te. OK. Et je jouer peu rôle, ngasro place exacte mais je joue à mon rôle. OK. Et je joue à mon rôle par rapport à Nini. Et tout le monde mon artiste. OK. Et na sens ça bon. Pour mon artiste me soit là na. Ça la constant. Robin Mundi baro fanda bo sora yi. Sora salé mission. Avant 6 heures tani comme faire toi bien. OK. Donc ceux qui va poser question peut faire été. C'est que monsieur ça l'est bien. Est-ce que monsieur ça m'a bien. Il faut pas poser question à faire. Yo monte moi na on minu Abraham. Ba tous les questions wana bazanga ba trophée binga ezanga ina faire. To ande moko. Donc ba trophée offert ego la zo. Pas tu parler ba trophée te mira so di nani minu Abraham osanga. Ozo mona. Ngaya bilili. Alex Ngami. Musique. On comprend musique. 12 ans, si la raté. 15 ans, 12 ans. Non, il a fait rebaner mon bazanga ba trophée. Obi? Il a fait rebaner mon bazanga ba trophée. O meilleur mutaloba titi. Boya kota danda ba fe. Ya kota danda ba fe. A kota danda ba fe rita. Walo ba kibo bazanga ba trophée te. Na kota ta. Voilà, merci beaucoup Héritier Iboula. 3 mois après disparition de Sergei Mignon, BCBG, il a frappé sous la porte, il va perdre un mot, c'est la pilier na bango, le roi Libye c'est encore Zulema. Voilà, yala. Et habité lui Zulema, il le parce que solo mais belé dans les réseaux sociaux, il n'y a pas de tous ou moi à vie na yo par rapport à lui Zulema. Bon, Zulema sera koufi le lot ezabuzo banaimo. Pardon? Ezabuzo banaimo. Kandena. Mettons yo ba pekisa yo ba masang. OK. Ba pekso agene.
yozo meloni ngozaka na boctave moko likolo mais oyeba te ke no ben inconvénient na biloko zo mela retour ezongelo ndenge balobi Zulema voir même l'hôpital abima nde kobima komi koyoka na ebia kosi mose na suka na point abima te kobeta ne pimbo parce que soki mutu oyo aza ko réfléchir pour na vie na ye akosa mambo Zulema osali te mais lelo akoti mabele ekalami to andaka malili so ati la faute soko gérati vie na yo bien soko gérati vie na yo bien est-ce que vous avez un problème ou Zulema fa kota na ba problème pourquoi parce que yemoko azana tout à tout moment na ba système OK amabe hein ba système boye bibino mo boye bibino ya melati keno na mona te ah ça va mais sauf tout na ba to ba expliquer bilo Zulema c'est un peu ça lelo marbebele zoya na BCBG bande rebele ba osala analyse par rapport à l'Ivoire à Zulema peuvent tozo à second et tozo exemple Ken Piana alobi BCBG ma beza pour makasi faut ba musicien ba tika via musique ba ki magie ben Piana ba se concentrer beaucoup plus même la vie de prière alobi après Zulema et ça jantabisi na rio abi boro za bora kingo moro je suis bora. So, alors, on a contexte. Abia le baral, on va blague, mais on a un magasin mona, loué ça on a BCBG. T'es bon, on dit, ça dans l'Iwa, et ça, muta décidé à moi, ça t'es. Très bien. Que muta rolo bagelo na odaye, t'es mon abo na abo Alex t'es. Mais il faut te y battre. Makambo baba ngango, makambo baki mango. Parce que nani Ken Piana alobi makambo pas na poto. So azaki na Kinshasa ni ngalo ba bêtise. OK. So type JB que bamba o soupçonner que yem tazo boma ba. Ça n'engage que ye. Parce que mutatindi azati. OK. Mutalobi ne peut être pas information azati. Mais autre royeba autre cha mutu so Ken Piana. Zoni stala sima zonga mu. Tant on a mboka ba pa yo peut cette information mo fiable té et kitoko té parce que tant où ba rozwa Zulema ba koti si ba sala autopsie ba mona lo bomi to yo lo bani donc photo e ba siko que non Zulema a kufi mais bino boyo lo bi que non faire mtaleti non non la photo me mandé so ba penser na biso musika ya koloba ya koyeba que Zulema a kufi na nini problème nini ah to lande bolande jantamicine enani onani seguin a kufi te bi sera ke na passe na mais azongi na cercueil mais surtout on va koloba que non c'est de merde bo excusez biso vraiment tant bandeko baso ko koloba te jibe kala mingi te tikali rio na jantamicine batika bilobela liwa efrapaka na bandaka bato na mapanga bato mais lelo ya moment ya jibe bato mosusu baoseka bato mosusu baobeta maboko mais or bayebi retour te nzambe nde moto ajujaka ye mpe aza juste ye nde moto azongiselaka biso justice ya malamu surtout Ken Piana yo koloba boye na télévision moto arépondre yo aza te mais yeba te bato prédire baliwa mpona bango bape père de famille bana basi na bango so ntango yo koloba boye na matanga yango mpe peut-être oza na Kinshasa obeti tu suka no eza nde to suka no na poto eza nde mpo kokuta mpe na bandeko ya rio babote yo mpe donc biloko mosusu ezaki ntanto oloba tomeka mpe kozongisa kosala rétrospection toyeba eloko nini oyo ebomi ndeko na biso Zulema ngana oti olobana na début Zulema eza ba quit na ye ba biloko amé donc négligence en fait ça négligence négligence santé na ye yango memi na place memi siko comment bino bokana na TV bosali chantage mosusu faut comprendre que nous les Congolais tozaka compliqué to sali base oko tchape $2000 2 millions de dollars te na émission 20 minutes to na base moko jamais na bandeko so bazongisa nde so besprit na bango bayeba te to ba se poser ba question
eloko nini ebomi Zulema bakende retourne ata mwasi na ye Ok. to bandeko ne baketiela bango bamikro bayeba eloko nini ebomi ye donc c'est ça. Voilà, photo clore na dossier à Zulema. Bandeko basali banalise ba confrère na biso ba chroniqueur balobi papa chéri il faut ça la matanga Zulema ndenga salaki ya 5e million donc mambio kabola ezaki ko penser nini na idée ya bandeko babinde balelaki 5e million ndepeka il faut balela Zulema. Mais sikoyo ebembe evivara na comparaison te. Ok. Eza feti te. So bino boloba ke non balela Seguin ndenge mo nde balelaki Zulema. Balela Zulema nde balelaki Seguin. Mais so tozonga. Seguin de sa mabele. Comment tozongisa to chato comparer balela Zulema nde balelaki Seguin. C'est-à-dire organisation matin. Mais so Ave Maria. Ave Maria bongo soki siko Zulema baleli na martyr. Taliban na martyr bolobani. Donc mutu na mutu ana chance na mutu na nyenge na ye. Omona mutu akufa le kolo pepele. Mbongo emona na facilité batu ba ko parce que moni Zulema. Omoni na ndenge fera yaki matanga ya Seguin. Ndenge pa ko ya matanga Zulema soka za na Kinshasa. OK. Parce que Zulema adam mutu ba travailler trop na faire. OK. So yebi nzembo to benga nzembo regarde-moi. Eza parti ya Zulema. Vous comprenez? Donc, on se rend compte que Zulema a mérité balela epe kitoko batika nde comparaison pour ba binsata infanté muta binsambongo da jibi. Donc c'est ça. Voilà. Héritier Watanabe, artiste et musicien congolais, le 24 mai à Rosalanadome de Paris. La billetterie déjà les a ouvert. On a invité un petit message par rapport à concert et à mon ambo Héritier Watanabe. Je suis pour nous. On va changer de sujet. Question, moi les questions. Tu as changé de sujet. Pourtant, on a roloba, on va rolober l'héritier Mabé. On changer de sujet. Toi, monsieur Sili, ce que monsieur Sili et Sili. Message par rapport à concert. Bataille combien de billets? On a une photo là de la scope. Sur Yolanda, ça va être autant de billets comme ça, aux autres, c'est l'émission. Ah. Bon, bien. Bon. Qui te coûte? Il y a un bête à billet au bon côté. Ah. Donc, il faut répondre, il faut un nombre de billets. Il faut un nombre de billets au héritier. On a mis un billets, il y a un billets populaire, un billets star. Allez, il y a un star rebelle. Sauf que il y a des pas il y a combien de billets. C'est simple. Oh là là. Quand il y a un billetterie à l'imoire. Mais si on a plein, il y a un billet. Oh, maintenant. Oh, maintenant, on est à bio. Il y a bio, il y a moto. Oh, venez à moto. Bisa moto mort. Pour y se dit, c'est une billetterie, c'est une fiasco. Akimi. Aïe Kinshasa, à Congo, bon, pas on nous sommes à billet, pas ça va cabo là-bas. On les a portés, chaque concert, ça va assister à nous, c'est ça. Merci beaucoup, Héritier Iboula. Tu as commis vraiment la souka. À part concert et à juin, tu base de la ligne, pas fait régola, le programme ni jet set. Bon, le programme n'a pas été préparé tout d'abord. Code 16, album à Missé, et puis à Mi-Balé. Tout ça, bon, na préparation, il y a concert à Bisso, il y a ING Arena. Il y a un ancien à Bagolo, pour la décité. Jour, il y a le 7 juin. Il y a vraiment ébélé, pour la décité. Par rapport au programme, tout ça, il y a des séances à répétition. Bandeko baye baga qui va jouer tout répéter. Tu vas communiquer bango ba place pour tout ça ça m'a permission pour bayi ba planter. OK. Atoni manque ba plan la chose à bien recadrer et ça la kitoko ndula na biso pe ebetama kitoko donc ça fait ça. Ba dédicace na ba talio. Te bandeko tout batalinga na pesi wa mbote. Merci beaucoup Héritier Iboula na disponibilité à toi merci na ba tout. Batali biso merci na cadre kitoko o ya marabiso à tout moment mareza merci na bandeko tout o bazala awa na kata mareza un grand merci na base ya Evry Kokoron président Jacques na peso bambote Archibald na kata Evry Kokoron bambote ebele boutique d'un bijou molato na kanda AD référence ex-Tambert du Paris Negatop na India A63 Negatop na Nyango 97 référence arrêt
Major, merci infiniment à mon ami Pexi Tumba, autorité morale Mobutu Nabango, Bambo Tebele Place Ozali. Meshad Masikine, big dédicace à toi, mon frère Fibologie, Maître John Kanza, un grand merci aussi mon vieux Guilherme Sinzou, papa na Guilherme na Katsa Cape Town, vous êtes tellement ébélé. Beau partager vidéo, beau commentaire. On se retrouve à la prochaine numéro. Ciao.